Salut, bonsoir, la grande famille des MK Mbelou TV officiel. Voilà, nous sommes là encore une fois de plus. Je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir à moi. Voilà pourquoi, excusez-moi, voilà pourquoi, tant on tambolaka, na lukaka, na salara par tout le moyen, na elaka bino, ba message, to ba news, hein, o na lopoto ba lobi, ba nouvelle, ou bozelaka na katia, MK Mbelou TV officiel. La grande famille, c'est vraiment, naoki passe qui passe qu'à témoignage, il y a la duchesse, parce que vous savez, selon ce que les gens disent, bah artiste bah vandarananda comme balate, quel que soit abasi, quel que soit yamibali. Mais là on a lundi li solo yande kona biso di shababa na binzambe. En tout cas, mutu nyonso tu ezaka que il faut oyeba nani o ozana ye pour que o évoluer na vie pe o avancer na vie. Ameke un peu ko expliquer biso babande ko beta moi ma solo concernant karaba mabala poto que moi si mususa lingi mobali rien que pona mukanda mobali mususa lingi moi si pona mukanda vice versa mais bolingo penza ezate. Et lo moko o biso to bosa na ezala que l'amour hein relation moko boye, relation amoureuse surtout, il faut. Donc c'est vraiment une obligation que dans une relation amoureuse, il faut la baser sur l'amour. Relation amoureuse. So relation amoureuse est basée sur l'amour et eza elo souste. So lingi mutu pona intel, o lingi mutu pona façon na ya rosalela o aza ingambe aza de longues jambes o aza matami kota mukolo ndeko wana to partenaire na yo soko lingelaki ye kaka parce que aza belle de figure et de taille. En tout cas mukolo eza ke to souhaité te likama moko ekomi ba buto bimene longi to lokolo lingaki po makolo eza milai de longues jambes asala accident moko boye akatani lokolo. Je pense que bolingo wana ekozala écarté. Mais soki ezali que bolingana ki juste par amour. En tout cas bolingo ya bongo ezalaka do ewumelaka ozomona ke non batu ba wumeli na bolingo na bango wana o bazanango. La grande famille nazo tshela biso to mekako ka réalité moko ya vie cachée ya la duchesse na mikili ya poto kuna. Pourquoi est-ce que azali sika azali lelo ngana yo ki passe mais eza conseil munene ba pesi biso to meka un peu kolanda yango et puis to mettre yango en pratique wana to mona ke makambo o ya lobiso yo po meko tchango en pratique o mona ke eza vraiment likamoko très important pour na biso ka pona ba artiste te parce que bandeko oyo baza na poto kuna bango nyonso baza ba artiste te bandeko oyo balingaka mibali pona mukanda nyonso baza ba artiste te o pe balingaka basi pona mikanda nyonso baza ka ba artiste te. Donc j'aimerais dire que Tomé Kaka, kozalaka na bolingo vrai, tozalaka na bolingo sincère. Abonnez-vous sur MK Mbelou TV officiel, aimez, commentez, partagez le lien. Et aussi la biso plaisir ya makasi. Si vous avez na ba remarque, pe ba suggestion, to pe ba conseil na yo, tike la biso na ba commentaire et kozala bienvenue. Na ko tike la biso di shababa to meka un peu kolanda explication ya vie cachée na ye. Moi ça m'a vraiment beaucoup fait, ça m'a fait pleurer, je vous jure. Nabi bon quoi faire. Et deux fois dans la vie aux alara, aux stack, aux bloqué quelque part, tu n'as hein donc aux un choix tu fais des choses pas volontairement mais tu le fais parce que zanaba ba makamsusu na sima wana to me quand un peu kolanda ndeko na biso soki nzambe azongi te en tout cas ngana bino tokutana na mikolo oyo ezali koya ba joyeux anniversaire na ba ebanso bandeko nyonso oyo babotama na mois d'avril. En tout cas lelo déjà le 21 avril joyeux anniversaire na bino et puis bobo sanate discrédit Cécilie bana famille bota tozozwa film ya sika film na biso ya sika. En tout cas tozwaki déjà baminga nini mais maman a posté là qui biso déjà
film na biso ya sika oyo ezali na titre ya tortue. Les tortues. Non, les tartues. Pardon, Belgique au katanga mono comme kumsus. Et ça suki les tar suki nini wana. Donc Togolanda yango après discrédit tous à la brancher en tout cas na Bellevue télévision pour na kozwaka ba série na biso télévisé éducatif na kati ya chaîne wana. En tout cas, restez branchés, abonnez-vous massivement, abonnez-vous, commentez, partagez le lien et aussi la biso plaisir ya makasi. Nazo tika biso to meka un peu kolanda moi vérité cachée moko ya la duchesse Disha Baba, Disha Chou, Disha. Mais comment tu peux vivre avec un homme sans que mon balango na boutu sur alali au simbi na bien te marmamikanda na bavoka. Oh, non, vivre bien. Et tu as excuse dans la table pour le moment. Tala, Disha, pour vendre na mobile à sans papier, ça merde. Oui, et ça merde. Mais ce qu'on dit, on s'est sacrifié au lingo au aider. Yeba qui va rendre yo reine. Au moins, nous sommes en rendre reine. Yo kana ebiso, mam divine. Vivre avec un homme sans papier. Au aider à comme une trône. Ce que mon azio na cette tomboli, tu sais que c'est Azak garçon, peu importe ce qu'on a moi aussi, à Otikala, jamais on la reconnaissant. Moi, je suis à na papier. Papa, on a du papier en gombe, à quoi ça sert de vivre ensemble? Elle a cru à moi. Et c'est hier, tu as fait un conseil. Imagine-toi, avant de mboka musus, mais à ça, la demande intérim na musala na Belgique, mais avant na Belgique. Chérie, Kena l'intérim, on a celle qui demande, Kena Kotuna, ce qui c'est bon. Chérie, benga numéro Oyo, soit rendez-vous na bango, menga de la salle demande, mais y'a vana na Belgique. Ma maman boza na Sabino. Koza na mobile, na sans papier. Au coup il y a bien Dieu merci. Mais majorité zara bolingwa hypocrisie. Moi, je vous dis la vérité. Et ça bolingo moko hypocrisie et jouera trop. Côté Mibal, même côté Nabisobas. Beauté so au pessi mobile a sans papier confiance. Ou la qui sait qu'on a humble. Aux autres traités des tiroirs. Atika mbonga bilo côté. Atika mbongo l'autre côté. Azwako en charge te. Mozo pessi place ne ya roi ya ndako. Mobile wana ibaki o marqué mutu na ye. Eza ba mibali o lelo mona na poto ke ba ozwa basi na ba otombola ba likolo. Ndelo na olobi na o. Ngana na papier te. Opesi nga place na ndako no. Opesi nga autorité devant bano nga na kutu na bango. Opesi nga autorité devant yo moko. Nazo gangela yo pe olobi loko to lelo tanisi ma miso matina chambre ko lala sans qu'on répondre nga. Une fois que nazo ma papier na nga maman na rendre reine. Tu es ma reine, aux reine na nga ya vie. Ça, tu veux respecter sans papier, tu peux me donner 3 fois respect avec les papiers. Wana peza mais oui, soumission. On peut se respect sans papier. On peut se respect dans l'autre côté. Moussalate, employé, revenité. Une fois que nous n'avons pas pu rendre au reine, tu es la femme de ma vie, je te respecte comme pas possible. Parce que moi, pour moi, c'est toi. C'est toi. Tu m'as respecté, tu m'as soutenu dans les faibles commencements et puis nous allons rendre au sincère. Et l'autre passe à porter belle bana on a tout il faut que mon bala na papier a comme si je n'ai banalité au comme c'est papier à l'autre côté au comme continue nga bana continue nga sans permis bazo tina na ketika bana na classe mais là na droit ya région dans le Belgique Belgique que longwa mboka oh da 15 jours mais bazo ça non soit voiture que d'autres bana na classe mais tu te dis mais dans un papier té ce qui va kanyinga na zongi Kinshasa mais je putain de merde. Je conduisais avec des larmes aux yeux. Ceux qui me disent la moninga na kozonga. Aujourd'hui, j'ai mes permis. Nana permis na Belgique. Mais bon point ni wana ma baby, c'est wano rozwate. Maman, moi est-ce que tu as il faut que tu aies la voiture. Il y a une voiture. Il faut que tu aies la voiture. Aujourd'hui, c'est que nous avons mistake que nous avons la voiture. Sinon, tu as lobby qui des rendez-vous dans la communauté. Tu te dis ah bon? Oui. Moi, j'ai vécu ça. Ça c'est pas Prévenez les jours que j'ai eu mes papiers, la dame, elle avait des larmes aux yeux. Elle me disait, je perds que au vengement. Ouais.
On comprend? Valoriser nga sans papier. Pesa nga importance nanga. Les jours nous en stable, na rendre au reine. Na rendre au reine. Au commune à trop nous vandi. Il y a un moment où on a la couple. Dessus quelque part, je m'en fous. Tu sais que je m'en fous. Mais le problème na bino mi bala poto. Écoute-moi. Au moni ba maman bossa la très attention à ba papa. Tant que linga moi ça na mukanda. Azala ba guno s'il vous plaît. Kolula na mukanda te. Sepela na mutu. Morphologie na ye olingi mwasi penza baguna